bandeko nyonso bazwi susi libaku ya kolanda ngai na mokona lelo wana ya bino mamoko balobi mwasi oyo aswana na kanda mwasi okande yete mama ya bolingo wana mama lokunga apesi biso bambote esika ezwami biso bandeko bandeke misio eleki na ebisa bino ke nzoto ezalaki mwa malamu te mitungisa so na sosala émission nazolala bete kosu bagrippe wana ezobeta ezalaki kobetaka makasi na fièvre yango epesaki nga mwa temps mwa 2 jours wana mais toza toujours elongo na yebisaki bino ke année oyo toza non stop partout tokozala mboka nyonso tokozala tosolola ngo na mamour ebandaka kozala bona omona baémission na bino ya kitoko lelo mamour ayeli biso nini na mokona lelo bandeko lelo mamour ayeli biso lisolo moko ya pasi na mawa quelque part tolobaka oui sekele eza bien discrétion eza bien mais air mosusu mpe sekele mosusu eza nango malamu te eza na basekele oyo okoki mpe kotala ke oui oyo pene eza sekele na bomba eza yanga mpo na avenir na nga mpo na bolamu mais eza mpe na sekele mosusu okovanda otali na obi ah naloba mpe ata na mutu mpo peut-être akoki kosunga nga po lelo tokóma kaka soki ozwi eloko na yo kozala boye kozala vraimen na secret mpo ozala cachette boyoka sekele place ememi mwana na biso ya mwasi bandeko ya mamour ezalaki na ndeko moko na mboka yango la Lwanda na kati ya Ngola azalaki kosala epai ya papa moko tobombi kombo papa ayebalaki mwa makasi mpe mosala na ye mpe tobombi parce que so natangi kaka kombo ya mosala bato nyonso bakoyeba parce que azalaki kaka mutu moko oyo sel congolais oyo abandaki kosala mosala wana oyo eyebanaki mpe eyebana oti lelo mpe aza na bomoi te mais atika baentreprise wana eyebani donc yango il faut kocouvrir mpona esala mpe nyonso tu mpasi te bato mosusu mpe bayoka lisu mpasi te otumula lisu pota oyo te bato basi babosanaki mais lelo na ye na lisolo oyo mpona nini parce que eza lisolo oyo eza makambo ezosalema na minute oyo eza lisolo ezosalema makambo ezosalema o bato bazosala jusqu'à présent mais bazomona ngo lokola eza avantage mais lobi tango problème eyaka ekomi des avantages okoya koyebisa bato ekomi déjà trop tard yango nalobi eza na makambo mosusu il faut kobomba eza mpe na makambo mosusu eza yango na ntina kobomba te soki il faut osolola na bato oyo okoki kosolola na bango lokola peut-être baresponsable na ye bandeko ndeko na biso mobali azalaki engagé na société moko epai ya papa na biso moko na Ngola e lokola basociété wana ebandaki kosenga bato mingi kokende koluka banzete kokende mpona kosala to kokende kosomba biloko po oyebi lelo na misala nyonso ekoma ata lelo bato batekaka bacongélateur bayebi eza na baplace oyo bacongélateur oyo ebimaka eza nango na bamontere ekufa mais eza ya sika bango moko bakoma bakebaki kozwa na bango wana bakendaka kosala bamisala wana oke kosomba ya monte ya bongisi nde moko mpe bamosala wana ezalaki ndeko wana akendaka kotambola sikoyo papa wana lokola aza bapapa ya kala ya Ngola bavandisa masolo na kati ya balunda ende bavandisa masolo na kati ya balunda bakendaka kuna bayebi bakopo wana biloko wana ebimaka kuna so atindaka peti na ye bakende ere moko mpe omonaki esiko peti wana azalaki vraiment sérieux omoni bamibali oyo ezalaka ke malgré ene na place ya loyenge mais loyenge ezwaka ye te azalaki vraiment sérieux avandaka na ye très timide avandi na ye responsable kaka ya mwana na ye moko atika ye na Kinshasa awa malgré mwasi oyo azalaki na ye na Kinshasa azalaki mwasi ya motu pasi ayebaki kokabwana na ye mais azalaki na mwana azwaka soin ya mwana na ye ekovoyage bandi kovoyage na bapapa oyo bavie na bavie ya bacool papa moko ya cool papa moko alingi vie babiloko mwa bongo petit à petit kaka azozwa kaka petit bima na bamomi zo bamomi ya mobala moya ya wana alingaka na ye te vie nga na yaki ya makambo wana te nga soki osimaka mtokei awa bamasolo toyokayoka ya bamasolo ya bamboka oyo eloko te peti nanga bino obangaka pa kaka nde bakendaka ndeko na biso mobali ya okoya na tantine moko kuna tantine azofwaka ye azopesa ye bambongo alingi ye azosheriri ye makambo oke grand frère akwei mpe na kati ya bolingo ya tantine nzoka tantine wana azalaki malade tantine wana ndenge azalaki malade ayebi kopesa grand frère wana maladi ya sida etango apesaki ye maladi ya sida grand frère wana ntango azozonga bavoyage okende kuna mingi tosomba biloko ti okende voyage ezali oke osali ba 3-4 jours 5 jours ozongi voyage ekomi ya ba une semaine ekomi ya ba un moko botinda biloko yo ozosomba kaka ozotinda biloko ozozela biloko ezowuta bakote mosusu ezokota kuna po ekendaka ndeko na biso mobali ayaki kozwa maladi ya sida na kozwa azwi maladi ya sida ntango bandi kobela barechite bandi kosalema avandi atali pene etamboli na ye amoni pene ake ngai naza place nazwi maladi oyo te
maladie oyo nazwi yango na Lunda place na kindaka na mwana mwasi oyo vie na ngai insisaki kaka nazala na ye aza tantini moko bien na boya na ndenge nyonso mais vie insisaki kaka nazala na mwana mwasi oseke eza mwana mwasi wana e azongaki pa vie na ye ati kosola na ye boss yo nga na banda koyebi soki bavio nga na lingala na nga yango tina obongisa balare na nga na kemiki ndenge nini mwasi wana oyo opesanga boss ese basi wana baza malamu nzoka boss deja ni ata pe maladi kaka na ekiri wana boss abwa kufa ye moko akoma komema na bala misala na ye mpe bakende kota kaka place oyo ye akenda po akufa boss ayebisi ye ya na oka maladi est ce que boyebi ke nga monde na vanda na bino boye nasali nango combien d'année boss abimiseli ye baexamen abiti omona nakenda na tolo wana ngasi nakende osali nakende otala maladi ya tolo to tiber nakendaka boyeboyeboye nde nakenda nanga bapota boss yo oza mbongo yo okendaka bapota ozonga ozwa basoin bongo biso bapoto poni otikanga boss etezango maladi kozango grave te yo mpe so ozwino bambongo na yo obanda okende donc boss aminimize sida boss seke ezalaki kuna yo monte to ezalaki eloko moko osalaki ngai esali ye vraiment pasi epesaki ye pasi mwana mobali avandi aleli aleli bino mo boyebi kaka sida bayebi soza na sida aleli aleli mwana mobali alalela boss kuse boss azalaka na bana na ye ya basi na Congo place lisolo na biso ebandi yango oyo boss azalaka na bana na ye na Congo ye mwana mobali asoka ye kisasa akendaka na ndako ya boss akendaka kotika biloko abengaka mamsie mutu akendaka kotiela bana ya boss mbongo na agence grand frère propre alali boss alobi foka anga napesa mpe mwana boss na nga wana sida lokola ye alobi aminimize sida sida eza eloko te napesa yango mpe makila na ye mpo ye pa mona eza eloko te eleki ba 2-3 mois boye aye kocreye eloko epa boss na alobi boss nga nde naza boye na kini babengi nga mwana vraiment maladi moyen te mwana malade abi jeune fille na nga vraiment moyen te donc na mama na baoyebi kaka comportement na ye mabe boye ok ça tombe bien nde kuta ozokende il faut kende mkolation ya mwana nga mwasi po mema bao ba biloko osala donc bana ya boss bafanda epa mama na bango donc bana na ye oyo abota liboso na Kinshasa bafanda epa mama na bango bazalaka awa oyo mpe abotakala ngola ya ngola batikala kuna na mama ya ngola ye ayebi mpe boss ndenge azalaka na bana na ye grand frère wana ye Kinshasa kaka akomi na Kinshasa aye kolinga mwana boss mwana mpe camarade ya papa mwana mosala ya papa na biso petit ya petit pire petit ya papa na nga olie abetela ata papa na ye lisolo ke papa tala ye ntel azolinga nga ya talika yaya wana boga atalika Angola atalika papa mpe akenda Angola abengisaka biso te ya koyekuti kobengisaka na ndenge abolinga okuti na okenda nga rapide abomba sekele nzoka ye aye nde koboma mwana mwasi wana azongisa revanche ya papa na ye bato ebele basala bango biloko oyo bato ebele bazwa ba revanche ya bamama na bango ya bapapa na bango sans pour autant ayeba ke baye kovange papa na ye to baye kovange mama na ye to baye kovange ndeko na ye bato ebele basala yango yango place nga nalobi secret nyonso ezalaka ya kobomba te mwana mwasi wana mpe bolingo bavandi 2 semaines nyonso tu ndeko asalaki na flat bavandi bino mpe bolika afi ya kini soki deja amoni mobali avandi na flat donc mpo na ye ozolala na flat bacondition ezalaka nango malamu te na bandako awa toilette ya malamu te nini ya malonga te mamosu ozala na toilette ya coup direct misu mpe baza na batoilette ya fukama zwa réponse oyo nake kotika lettre réponse direct sikoyo bake akesi mpo na toilette soki opesi ozwaka réponse to flashe ka message eke ekomi ntina Europe asani ake avai na flat 2 semaines wana so avandaka beta ni kobenga ata papa na ye babengi kaka papa mpo apesa merci mpo na biloko papa tindaki na mboka papa tindaki mais mpo na makambo te atuna papa na ye papa tala wana kuta abeti te ni ata mama na ye abeti te ndeko mwasi babandi kovivre bakoma kokekutana na lufu po ye aza na Luanda ye aza na Kinshasa centre na bango mingi na lufu parce que lufu bakende aye kokoma na zemi wana ntango ndeko mwasi aye kokoma na zemi ebeta ye mama na rechite ezalaki mpena entre la vie et la mort ntango bakende na baexamen bazotala mwana mwasi ndenge akomi baza baexamen zemi wana ntango ebima ye koyebaki aza na sida mwana mwasi mpe atala etamboli na ye na Kinshasa
atali ba vine ya kisalobi on sait que ça moto za na Luanda mutu apesi ngai mwana mobala be mwana mwasa bengi mwana mbala Luanda yaya tela nga boyiko bato so apesi ko c'était koloba te atu bela mobali ndaye ko yebisa ye ozobela eza na maladi lokwa ba maladi nyonso toza na biso bien oboya na ngai yo te toza na biso kaka bien pas minimiser quand papa minimiser que sala mwana mwasi passe abandi kolela mais abombi kaka secret mwana mobali akei koluka papa boss na ye abi boss ne na zabwe na on se préparer il faut na ko bima na famille na ngina balentel boss ya biso ozali boma yo lingyo bala mwana nanga na condition yo sa abi oh boss yo lobai na ngeza malade neti malade nyonso bazwila ngo traitement en plus oyebi ke na bosaka dire ane pe ko sila te na ko voyager na ngana ke poto na bengi pe mwana to ko mova na biso en plus lobai pe na poto de bazwela sida solution so pona nini yo na mwana no lyo boya ngai mwana mwaso na pesa nga sida yo minimizaki yango na minicho nde na zolo bano boy boss naza obligé ko bala mwana na yo parce que mwana no déjà to sala fausse couche ya mwana nanga auti ko perdre makila ebele mwana déjà za malade aza déjà atteint donc eloko ya koloba ya ko discuter ezate mwana na yo aza déjà na sida to vivra na ye déjà ça fait 2 ans tu mona na kendaka kina kendaka balufu na kendana ne ko tika marchandise babilo po mwana atekaka na sombela ke biloko azoteka na lufu donc ti omonaka mwana na koma kosala ba voyage soko tuni bango nga déjà za mwasi na nga pendant 2 ans et puis nena on loba no boza pe na zemi mususu lokola yo yebi bakisa sida we kanalizaka po mwana bota mabie tomia ya awa na Luanda balandela so pona Luanda balandela bango ofele balandela biso po banda kolia na yo bien bakocha bino na condition kitoko na Luanda balandela bango pe kitoko papa kangi mwana musala na ye alobi yo soko silisi ane o lobanga te ya lobi vie ngata na kufi pona sina za ya kokufa yo pe na yebi ke tokobunda no tina mabele ngana zo kufa 1 mois après yo zolanda nga poto ko ngana bitumbeza guerre sera longue et populaire ne ngana sina pesi mwana na yo mutema nange koki yo pesa le pa pesa bandeko na me ngamo ko na vansa bandeko na nga basi ya Kinshasa na ko yebisa bango ke ngana kota guerre po yo sala nyoso ke ngana zwa sida ayebisi alobi est-ce que yebaka na tinaka marchandise moboy wana boss oyebi ke na pesa ka yo mbongo moko somba biloko moko boy oyebi nengo liaka mbongo wana yango kande pesa ngo kosa ke conteneur a biloko wana ba biloko wana nyoso tu ba pièce wana ba yiba yango nzoka yonde muto détourna kanga yango oké Afrique du Sud etango ke na Afrique oké na mbongo nanga et pour ton information yango na sala ke eloko wana ozwa maladi wana eza kwa kadalo bia boss donc ofanjaki nga pona nini te olobala nga vérité okangisaka biso nakangisaka bino mais eloko wana eswanga na motema ye palobi boss kape ka ndenge olala na motema ndenge nga mpe nalalaki na motema na pesi mwana na yo na miniti o nga bapara na nga baoperdre nga natikalaka na mwa yo poko lokola mpe mwana na ye wana mosusu abombama na ye abomama quelque part bosa koyeba ye ndenge ni po ye na bosi bakoti na guerre ndeko avandisi bandeko ye na Luanda alobi bomoni mutu intel azalaka na maladi ndenge boza wana nga na ye tokoma deja na guerre ye mutu asalaki nga nazwa maladi na coup d'état oyo tosalaka na bamaster bakenda poto nga mpe fale nakenda nga te kokenda ye kotikala donc nde tosalaka ku wana nde tokendaka Afrique du Sud tokezwele babiloko wana ya kotia na babiloko na ye ale nde alalelaka nga kuselo kwa nga mutu natikalaka nde alalelaka kuselo kwa baninga bakima nga mafuta masumu baninga nyonso nde na mito na yesa bino benga ndeko na mino azaka na nga na sida pesi bandeko panique mwasi grand frère na ye abokola ye kambaki na se abi nga mpe nakoki kokufa boye te nauti kofutisa yango na mwana na ye ya mwasi mwana na ye azoya awa botya ye nanu awa akesenga mwasi grand frère na ye abokola ye botya ye nanu awa fanda après na nsima nakoyeba ndenge ya kosorganize nalongola ye nakende na ndako so botya ye na mwana ndako na ngai papa na ye akoya koluka problème epuis ayebisinake na umela te na kokufa na ngai bandeko lisolo na babetela bino ezala mwana mobali akufa mwasi nde na miso nayebi te mais ezala mwana mobali akufa papa wana mpe akufa bakolo lisolo oyo
rancune oh bozo yoka oto lobaka eliama ka guerre et mutsa salo mabe eliama kana froidement yango moni nzamba lobi ya moi la vengeance moi la rétribution parce que ye moko ndika aza mukolo mokili oyo vengeance musupeza nango kitoko musupeza nango na tina moko te o venger bango nyonso mibale na boss baza na mabele bato nazobeta lisolo na minute oyo bango to bazalaka na kamama na cimetière ya Lwana baza kuna epuis bakunda bango mpe pembeni boss azawa ndeko mobali aza awa na participa na liwa ya ndeko mobali mais histoire wana vrai nayebaki yango nanu te kaka na mikolo ntango tozosola nde naye koyeba ezalaka nde boye parce que ndeko mobali ngai nayebaka ye na Afrique du Sud tozalaka ne na Afrique tinga mna nde kolambela bango parce que na Afrique du Sud bavia basouffrance ya Afrique du Sud biso ozalaki na bandaku ndenge ovandi boso mopaya ye bafuti yo mbongo yo olambelaka bapaya wana oyo bayaka ne place toyebaki mwa bato ebele place biso tobandaki kofanda nde bango babandaki koyaka wana kolia bazongizongi na baplace na bango baye balia bacongolaise mo bazala kuna balambaka toke balie basongi nde place toyaka koyeba na bango toke sangola esangisi biso liwa na ye nakoki kofanda te nakenda komona liwa na ye bandeko mwana mobali wana ntango avenge mwasi aye akotisi mwasi aketika mwasi pas grande sœur bon abengaka grande sœur mama kaka parce que aza mwasi ya grand frère na ye ake kotika ye kuna mama na biso mpe bayamba mwana mwasi wana mwana mwasi batuka kolela bazo encourage ye boye ayaki mpe na zemi ya monene me abotaka mwana ngo akufaki ava papa akufa mwana akufaki babandi mpe omema ye wana na sanatoire bazokende mpe bahôpital na bango papa mpe ayeba ete ke mwana ne deja kota Lwanda nde ntango baye kobeta vrai vection mwana mona ye moyen tabika te panga aza na Lwanda mpo ani na komonaka papa na nga te ayi komona papa na ye papa yebisi ebosa nanga naza papa na yo te tu m'as vraiment déçu nazotangisa bino baklasse nazosala makambo nyonso tu mpo na nini soki mobali aye kolinga yo oyo oyebiki aza na entourage na nga okokaki koyebisa nga te pourquoi perdre vie na yo na sentiment nini te nga nasalaka mpo na bino ata omoni moto awuti angola baninga babengaka papa nana yaya moko awuti angola azolinga nga lokola nga naza na ngola nakoluka mwana mobali wana luka nayeba trace kolukaka nga te naza papa na yo te me na pasi kaka ya bopapa na ye lokola aza boss bato bayebi ye aza boss monene aye kosalaka ye mwana na ye atuni ozofanda wapi mwana yebisi ke nafandaka epa intel place boye loko aza na bamapangu na ye ebele aye kozwa na lopangu na ye moko abimisi locataire ayesi locataire aluka ndaku mwana ye kende kofanda kaka na foyer wana ndenge ye moko azobenga apesi ye condition de novana soki ozala na mobali na yo ebembe na yo oboka evana na ebembe na yo soki ovanda yo moko ovanda moko naza eloko ya koloba te apesaka ye eloko ya kolia talaka mwana ye ya mwasi jeune fille na ye ya mibale azalaki na basi mibale so jeune fille ya mibale nde akwelaki guerre abi osalinga mpasi mwana nga mpona nini okondisi nga na eta oyo mabe ya papa efuti papa malme mwana bana ebele lelo baza na comportement wana ata bakabeli yo mbongo epai ya relation ya mama na yo to ya papa na yo tolakisaka te biso tokolaki bie mbongo boye ozozwa mbongo ozopesa epai ya moboti na yo moboti azozongisa réponse ke bongo mabele oyo omelaki ya ngai mbongo wana eke na compte ya mabele na nga me lelo oyo mwana akekuta na camarade ya papa na ye na nzela akabeli ye mbongo akobetela ni papa akobetela ni mama akobetela ni yaya azwi mbongo wana lie azwi mbongo wana asali nango likambo camarade ya papa akomi kobima na yo sans pour autant oyebisa ta papa na yo ke papa camarade na yo lelo makambo wana eza te lelo makambo wana eza te botala liwa ya mwana oyo ndenge akei na kokufa po ye histoire toyebi te me na kati ya liwa jour ya liwa ya mobali na ye akufaki mwana koka shoki te abandi koloba angola mobimba komini wana bayiro wana mobimba
commune mobimba bayebaki maladi ya mwana mobali wana kufaka jour wana mpona mwasi azokoka na ye te. Papa na ye mpe ayaki atelemi musika ye boss na ye ti bayebi mpe yake travailleur na ye numéro 00 matricule 0 ezalaki ye liwa moto nyonso akokaka mawa boss akoya kokanga motema te aye ebebe batie awa ye avandi kuna bosi mutu asala matanga wana malingaka libota wana eyeba te ayebisi mutu bima lokolo oza kamaradi na ye moko obanda kosala bafere otikala na niongo na ye na ntango bango bazoluka bamatanga nde basala bacontribution bamonaka mwana mobali moko abimi aye kolobaki ye ngai nazalaka na lunda aluki mpena mutu alunda ngai azalaka na lunda tobandaki kotravaille na ye nazalaki na niongo na ye boye ayeboni mpe famille balobika ah gloire à Dieu azokundama kitoko tala kutu mutu aza gentil aye kobimisa bambongo nzoka bosi ye moko mutu asala makambo nyonso tu parce que eza mosala bango bandeki kosala bosi ye moko parce que azalaki vraiment enfant chéri ya boss mais diable ye okotela boss ka mpo bango badetournaka conteneur moko eutaka fruit du sud boss atina bo basomba babiloko na bango bapierre précieuse na bango basalaka misala nde bango badetourna yango bateka yango na Namibie nde kanda wana epesaka boss avanja ye na bongo mais ntango aye kokufa boss sali ye pasi enfant chéri na ye lipasa na ye elie boss aye kosala matanga so mais bango mpe bayebaki te ke boss moto asalaki yango bamonika moto aye na mbongo abimisi mbongo bango famille bazwi mbongo wana basomba bacercueil basala makambo nyonso bazongisa biloko donc funérailles wana eleka kitoko donc kolia komela makambo nyonso azalaki bosi ozalaki donc famille babenda makolo donc bimaka alonga bafuti niongo en plus mpe angolais eza kongo te kongo awa mpo okunda mutu fozala mpe fo bozala na mitema malamu so boza na mitema malamu te boke kotiaka ndeko na bino place oyo bazodetere bato place bazokunda oyo likolo ya oyo mais mpo bokende baéternité wana ekoma mama na likambo do bozalaka na motema oyo bamama océan de la presse congolaise bazalaki nango alobi ngai océan de la presse déjà nasi nasali bato bakokundanga me yaya na ngai oyo ye moko abenga appareil ya baémission na ye sango mokonzi ntango akufaki akei alobi mutu akolia te mpona matanga bato ebele bakoma kokomisa yango cope mona mutu mosu amoni mutu akufi bapesi bambongo mais place bozokee kotia ndeko na bino 2 ans 3 ans plus tard bokoyeba ndeko wana azalaki ata na histoire mpo nde toza boye batelefone bayibaka bafoto ekoma kobeba makambo nyonso ekoma kobeba mais bokotia mpe lilita ndeko na bino ekotikala nango éternel te ekobebaka nango kaka mais quand même botia ye na esika ya malamu sango mokonzi parrain ya bémission océan de la presse congolaise po apesaka toujours que son âme repose en paix azalaka mpe en paix tia ye na éternité akangisa mbongo nyonso alobi bana baza na bomoi bato baye yo te mama oseya tia ye na mwa cimetière moko mwa bana alobi atiki bebe te bana nyonso bakoli mwana suka aza na 6e des humanités nga nalingi namonaka ye kuna mpe bana wana bakendaka bamona esengo te lelo bana wana bakendaka bake batali cimetière ya papa na biso yango place oyo batie bandeko matanga ebendanaki papa na biso asali yango na minute oyo ndenge nazoyebisa bino bandeko napusani liboso na bino na émission ya lelo mpona kobenda biso bajeune fille mpona kobenda biso bajeune garçon mpona kobenda biso bana bilenge mama papa to kosololaka na bana kolongola bana besprit ya papa Goliath kolongola bana mama na nga azalaka boye solola na bana botala lelo émission nakoki ata kobwaka mabanga te yango napesi mbote mpe nalingaka bino nyonso bozala bien eza émission moko epesanga mpasi na mawa lisolo moko epesanga mpasi komona mwana mwasi ndenge azolela nakufi likolo ya vengeance ya papa na nga mobali na nga alingaka venger papa na nga nakufi likolo ya kobomba secret envers baparent na ngai yo oza wana oke kotala papa na wana bureau chef ya papa na yo alingi yo moni yango chance oyebi lelo nakenda ta papa biso tika chef ya papa biso alinga makasi
chef ya papa na ngai alingi nga makasi, camarade ya mama na ngai alingi nga, oyebi te makambo nini oyo baparent na yo baza, oyebi ranking te baninga bazali déjà baosala nga déjà sine kuna ya technique r na biso ekoki yango ezalaki lisolo moko na yebisa ye bino ya pasi na mawa mwana tikala mwana deva baparent na yo peu importe likambo yango yebike moboti na nga koyi koboya mais moboti yebisa moboti na yo vérité, yebisa yaya na yo vérité. Okendaki na nzela oyebani na bato na nzela ya mama na nzela ya papa soki ekomokoma barelation moko ekokomema liwa na kati loba ebele mbongo na bango eza ya malamu te. Nzambe apambola biso mama na Flora alingi bino mingi, tika nzambe alola abatela bino tomona na biso na mikolo ekoya, nzambe ayeba kobatela biso oyo toyaki nango lelo yango wana lisolo ekoya na ngola Lwanda bango nyonso bakufa me ndeko mwasi toyebi te aza na bomoi to mpe akufa na nsima na nga parce que naza deja na Kinshasa tokoyeba kaka kozwa suite nango mais deja ete ya biso ya wana bilili nde bosepela na mama olopinga na mokolo na lelo moto asimbaki yango eza Zofana balobi wana nde ya biso ya Océan du Congo. Que le Seigneur vous bénisse.